Mbote na biso bandeko balandi nyonso na pesi bino mbote mingi ya bino ndeko Shora de Sulanga Kongo Alenga. Ya solo bandeko abonnez-vous na Kongo Alenga TV esika wapi tokoyelaka bino toujours ba émission oyo esengeli mpona mboka. Bandeko na ngai liwe ya Janify eza koya toujours na bapolémique na ndenge akosakana te. Esali pasi mpe esali mawa. Mawa na ndenge akosakana te bandeko na ngai. Boyebiki ya solo Janify esengeli nzoto na ye ezonga na mboka ya Congo na RDC. Kasi ya solo bandeko, depuis Janify akufaki tina mokolo ya lelo toyoki ta resultat ya autopsie ya Janify te. Kasi ya solo tokamwe ambassade na biso bazwi makambo en charge. Ya solo bandeko, bamboka nyonso tomonaka oyo ezali ba pays développé soki ressortissant na bango akufi tomonaka bambassade na bango batindaka bato tobengi balobeli ya mboka oyo tobengi bainformateur. Bango bakoleka bakoloba information po bapesa batu ndenge nini moto na bango akufi. Kasi ya solo bandeko, biso tozali kokamwa mboka na biso mboka ya Congo tina mokolo ya lelo na 21e siècle. Bandeko tozali kokoka kaka kolakisa te ke tokomi pe développé ata ya moke ya pamba te ya 10 à 20%. Bandeko tozali kokamwa ba français bapesi biso résultat ya autopsie ya Jani te ndenge akufi pamba te Jani azali congolais. Bandeko na ngai ambassade lokola ndimi ko repatrier nzoto ya Jani et l'accès que Jani azali congolais. Donc il faut ambassade na biso bapesa biso résultat ya autopsie ya Janify akufi ndenge nini na ndaku ya mama na biso Labrine. Mwasi oyo azalaki na ye kovanda na ye oyo akufi na kati ya ndako ya mwasi oyo Labrine. Bandeko na ngai oyo likambo kokamwa ambassade ya solo ayambi Labrine. Kasi ya solo biso toyebi ke Jani na Labrine batikala kobalana te, bazali kaka yaka tovanda na biso pamba te famille ya Labrine tomona te esika wapi Jani ye moko te abetaki tolo alobi ke ye abalana kaka na Sylvie Faye oyo atikala kuna na kati ya Kinshasa babota na ye mwana moko. Mwana wana tomone na mawa na pasi ndenge azali kolela papa na ye atikali kokutala meme pa na papa na ye amona kaka papa na bafoto na bavideo. Bandeko zali pasi vraiment en tout cas courage na mwana wana. Kasi ya solo bandeko tomoni ngumbolo bandeko ya ba comédien bakei kokota na kati ya ambassade pamba te ezali likambo ya lokotro mosolo mbongo na utaki koloba yango mikolo eleki tokeba na likambo tali mbongo ya makambo ya matanga ya Jani pamba te esika mbongo ezali bandeko esika wapi mindondo eyaka pe mukulukutu eyaka. Bandeko na ngai bokoyoka yango bokeba bandeko likambo oyo ya matanga ya Jani ekobimisa mbongo pamba te batu oyo bavandaka na Jani bamonaka pasi na Jani na kati ya Paris bango pe bazali kolela balobi ke ya solo biso tozulaki ye ndako biso tosalisaki ye tomonaki bacomédien te bango bakimaki ye bango pe mingi bazali na kati wana bango pe bazali kobeta mokoloto na kati ya mwana ya mwasi wana tobengi Labrine. Kasi ya solo bandeko tala pasi pe mawa oyo esali bato kati na communauté na biso congolaise. Bandeko ambassade na biso ya solo ambassadeur yo zali ko présenter pays lokola yo zwi mokumba ya Jani ko patrie nzoto ya Jani yebisa biso lakisa biso porte-parole ya ambassade aleka apesa biso résultat Jani akufi ndenge nini. Touti kokufela moko kuna na Canada mwana moko abomi papa pe na mama na ye bazali ba congolais bandeko
biso ba congolais tozali kokufa mais ba ambassadeur na biso bazwaka ba charge na biso te yango tozali kosenga biso balobeli ezali likambo ya mboka mabele ya Congo oyo bakoko bapesa biso bandeko likambo nyonso ezali kaka président de la république te première dame ezala président de la république okoki kokota na makambo etali oyo ezangi ntina te moto akufi azali artiste esengeli ministre ya culture yende moto akozwa engagement ya koyeba ndenge nini artiste akufi kasi ya solo bandeko première dame akoki kosalisa bino na ndenge ya cotisation kasi cotisation wana ekozala na kundolupe oyo tozali komona moto apesaki $10,000 euro pardon aye kosalisa bacomédien kasi ya solo bacomédien mpe na kozanga koyeba lokola bazali lokoso ya mbongo bazali kolakisa mbongo wana en public yango bandeko epesaka mindondo bandeko na ngai Janifa ya kufi kasi ya solo makambo ekobima na lolenge moko bokoboya po ete ya bacomédien balobi bazali na bakisi bacomédien bakotaka banganga bacomédien babwakanaka bambasu kasi ya solo bandeko likambo oyo ezali kokende boye tokosuka wapi likambo ya Janifai mama Denise Niakero mwasi ya Fachi Beton balobi yende moto azwi fondation na ye moto azwi charge oyo ya kopatrie nzoto ya Janifai kasi ya solo toboyi te motema malamu ezalaka mpe malamu kasi na ndenge mboka na biso ezali na kokoso yango tozali kobenda matoi na bakonzi na biso batika balibere baartiste basala organisation moko ya malamu mpo eyedaka baartiste pamba te baartiste na biso bazali babola bazali bato ya pasi tala ebembe ya moninga na bango ndenge bazali kowela mbongo mingi bazali kowela kaka bakende Kinshasa mpo te ya solo bazwa mbongo mingi baprepare bavoyage na bango te balingi badiembela na nsima ya bomemi mowei mpo te ya solo bandeko bayebaki ya solo bango mpe bakiti Kinshasa kasi ya solo na logique ifale bazwa mwasi oyo officiel Janifai abalaki yende na mama na ye bauta Kinshasa baya kozwa nzoto ya ndeko ya mwana na bango to ya mobali na ye bango te bakoki kozonga nango pamba te Janifai alobaki ye abala alakisaki pete na ye alakisaki kete ke ya solo ye abala na Sylvie Fai babotaki mwana me kasi aboyaki bana na ye nyonso abota te alobaki nazali na bana ebele bamiso balobi 11 miso balobi 8 miso balobi 9 kasi ya solo loko azali na bana ebele bandeko na ngai ezali kosenga bandeko ambassadeur na biso ayeba na kososola mosala na ye biso tozali bakongolais tozali na posa mboka na biso ekoma développé soki mboka ekomi développé wana ekopesa biso mayele makasi kasi ya solo bandeko lolenge oyo tozali komonela ndenge ebembe ya Janifai ezali kosalama bandeko ezali kolakisa ke ekompetente makasi na kati ya ambassade na biso yango tozali kosenga ambassadeur benda matoi fongola miso biloko ya boye kosalaka yango te koyamba biyamba te porte parole na yo aleka tomona ndenge tomonaka na mikili ya poto alobela biso Janifai akufi boye bapesi biso rapport na bafrançais tala ebembe na ye ekosalama jour bopesi biso programme nde ya solo ndenge pena mikili ya poto salamaka kasi kaka boye na mbalakata mbala moko yambi mwasi oyo abomi ye tobuliki abomaki mobali na ye pamba te akomi na mibali ebele balobiki akomi na zemi miso balobi mwana na suka ya ye te ebembe ezali na basipson ebele kasi ya solo ambassadeur atanke mboka ya Congo lokola bozali korekonaître Janifai azali congolais bokende na makambo oyo na ndenge ya logique mpo bolakisa biso ke ya solo tokomi mpe na mayele oyo esengeli mpo tolakisaka ya solo Congo ekomi développé kasi na lolenge oyo bandeko na ngai bana Congo ezali pasi mpe mawa nga ndeko na bino shora desu na nga Congo alenga na ye mpe kolakisaka ya solo ezali pasi Janifai que son âme repose en paix matondo mingi ingeta